Baindo, totelema, et c'est un peu ça que je suis banda qu'on a vu ne pas wana bozwa mi penza ebele na rendez-vous oyo to salana mokolo to kuta na kanatina ete ya ko beta masolo la musaka makanisi ya Baindo oyo mokili sala nko bapimela Baindo bakwa koyeba nini bapimela Baindo oyo sengeli bayeba pote bako kolukela bango bolamu tozana sanza ya octobre ndenge to yibisaki bino semaine passée et pas wana religion africaine oyo na bokamba ya fumukusu ke muzala pana na Angola elongo na ba chef spirituel nyeso bazana kati ya religion na peda ba mpumu bazalaki na milulu munene mokolo ya le 12 octobre 2019 na munene oyo ezaki na matadiki bala et pas wana bakene ko kanisa mokolo oyo mokonzi ya Baindo Fumukimbangu azongisaki molimo et pas ya Nzambe ne masolo na biso ekovandela vraiment sur masolo ya le 12 octobre mai oyo elekanaki na siège ya religion africaine ne toza biso moko te masolo na biso tokosolola na moko ya ndeko o mokolo na mokolo tango tozoyamba ye ebele ya bandeko boza na Douala précisément Douala eza na Cameroun bozolanda biso bozosepela vraiment na bargima oyo ndeko na biso moko pe bapandisango ndeko Ndombele Botala ali kopesa bino pe boza na mboka ya Angola précisément na kata Luanda bozosepela ka plan pisi mingi na bargima na ye ne lelo tokanaki so tozonga na bango so na plateau na tina kobeta masolo o etali le 10 octobre 2019 mais les gars qui na siège religion africaine ne kondombe les Botala mbote na biso mbote ndeko na ngai tambi mbote pena bandeko yonso bazo ibongo libaku ya kolanda biso mokolo malele de kondombe les Botala ebele ba téléspectateurs batonjo na ngonga oyo na rendez-vous oyo tozwana na bango mokolo chaque lundi na 22h puis vendredi na 11h puis na ba auditeur balanda biso neteni ya radio ba msusu bazana Congo central puis ba msusu bazomia na Kinshasa kasi masolo na sonenge to lobeli kaka na kati ya nos na biso ezali sur le 12 septembre et pas wana mokonzi ya bangunza 12 octobre le 12 octobre ya bolimbisi na bino ba téléspectateurs et pas wana mokonzi ya bangunza fumukusu ke muzala pana na Angola basangisaki ebele ya batu na tina ya kolobela yambo tokota na kati ya masolo tolingi bopesa mo précision tango to yamaki bino na émission le 10 septembre l'événement bosalaki ebele bandeko babane kolobesa ba montage fumukusu asa na badute na sima na yeza ba montage ya motokota na kati ya ba masolo po bazalaki mokolo wana événement wana mo commentaire kolandela ebele ya bato bazalaki na mokolo wana matondo ndeko na ngai tambi lisusu na bandeko balandi to meseni koloba tango yonso ye tozongaka na manaka na bino bato balongwa na ino na molimo ya wengetisme wana c'est-à-dire le quoi bato ba génération wenge balaki soko ba beti concert bato bakoti mingi te na mindule bakozwa soko montage bajwa te mokili ya libebi bazalisa yango na kati ya mosala ya Fumukimbangu nesonga nzila Fumukusu kia muzala mpanda na Angola bayei bongo kokoba misala ya 1921 tokolobaka soko ezalaki religion africaine ezala kaka lokwa eyamba église moko songolo ete toze bele mais lokola mosala ya nesongia nzila eze basé côté ya basé koleka nombre wana te oyo bato basé komona soko bato bakosangana bakoleka na ba manaka bakosala ba émission mpo ba critiquer to ba ignorer motuya ya bato ye bayaki mokolo wana babenga yango montage c'est que bazali na ino na vision ya Fumukimbangu te po Fumukimbangu alobaki sango na bango ekoma suka te suka esika Baindo bali donc soko vision ya nesonga nzila Fumukusu kia muzala mpanda na Angola eze ekoma sango komela Baindo c'est que babanga na ino te masu wana po na masa ye bato bakomona na milulo tokotila bango elekaki lobi le 12 octobre milulo ye bamonaki le 10 septembre ebangisa bango te ezeba milulu oyo tango mosusu bandeko ya Luanda pe bayaki te tango mosusu bandeko ya Mbujimai bayaki te bandeko ya Katanga pe bayaki te bandeko to mosusu pe Afrika ya ngele bayaki te eze kaka lisanga ya futuka mfana pambu vidi la religion africaine awa ba masanga ya bangunza ye bazé na kati ya religion africaine nde batondisaki mongoko yango te oyo ekokezwa biso ntango to samba liboso ya bandeko balandi montage esalemaki to tete to ye koyebisa bango mokolo o elekaki lobi ya le 12 octobre o tokanisaki 68 ans
uta fumu kimbango bakomozongaki uta fumu kimbango azongaki bandeko bino mozongo ba image wana na siège ya religion africaine na mongo kongo na matadi kibala kasi ndeko Ndombele nazalaki pe parmi invité na mokolo yango ya le 12 octobre kasi nasali analyse moko tangu basi nini fumukusu azoteya namoni plus mingi fumukusu avandelelaki makambo etali bible mbala liboso na ndenge na sister na mwa mingi na bamate fumukusu namona fumukusu azwi mwa temps alobelela biblia nini raison pende ezalaki nini te alingaki mpe kotalisa bato nini mpona date ya le 12 octobre wana na maitaleleleli biblia mpona aswaki mina mwa temps ya kolimbolela bible mpe namonaki na etuluku ya bato bazalaki mokolo wana bato ebele bazosepela mpe bato ebele bazokamona mainano bayoka te mbala liboso na bango bakoyoka yango baraison pene ezalaki nini osengaki fumukusu azomina temps ya kobeta nano masolo etali biblia mpona date ya nani mokolo ya le 12 octobre 2019 matondo ndeko na ngai tozalaki na plateau na bino ya émission sima ya le 3 octobre pa ikani to kanisaki bongo condamnation ya Fumu Kimbangu. Motif ya condamnation ya Fumu Kimbangu yalaki, il a interprété la Bible de sa façon. Oro bandeko na biso ya église kimbangisto bango tela lo bakotatolaka Fumu Kimbangu nde ateyaka Biblia tikelaka bango Biblia. Lobi ne songianzila Fumukusu ke muzala mpanda na ngola lokola bato bautaki bipai na bipai toalaki na bandeko ba machwaniste bautaki na ngambo ya mfua tozalaki na bangunza bautaki ya aseka bautaki na ngambo ya ngola toalaki na bangunza bautaki ba mwanda lufu bipai na bipai esengelaki lisusu tango bato bakoka ka Fumu Kimbangu interprétaki Biblia de sa façon yango esengelaki bato bayeba Pourtant, mosusu tango bazé ko ka Fumu Kimbangu interprétaki Biblia na lolenge na ye bato bazé ko komate. Yango ne songi nzila azalaki ko yebisa bango. Azalaki lokola bazé ba kobi misala ya 1921. Bazwa ki sika mosala ya ko koba yango. Explication yango bo kobi nango yango ya kilobi. Ba yebisa bato nzamba ko kibe ko sala na mwana moko te. Po ye moko motalobaki multiplier la terre. Boni à se contredire. Nzambango sima yakobota Yesu akomaki impuissant. Point d'interrogation. Biblia ndenge bato bazé ko djula yango. Yango te sengela ki bato badjula. Yango démonstration nango ezaki lobi na mateya ne songia nzila. Bato bazé ko tatone boni moniswa ko piyaka biso bomengo zé ko kenda boni ba impérialiste ne songia nzila zongisi bango. Bongo boyebite na Biblia yawa tindaka bango depuis les Égyptiens. Mission wana batindaka bango banda na tango ya Moïse nde bazé ko koba. Sarkozy moyibi akoyiba na Afrika. François Hollande moyibi akoyiba na Afrika. Macron le roi yei moyibi akoyiba yango bazé ko kanga bango na Malite koyiba bomengo ya bato batkendaka nango na France. Bazé ko exécuter bemo beko ye bandaki. Donc Biblia lolenge wana nde limbola magana na Fumu Kimbangu yango mondela monaka moto to kangalelo lobi musika moto to kangalelo lobi musika ndeko Ndombele tango zolo ba téléspectateur na ngongo vraiment na kati na bato bazali vraiment komituna yango ba makambo za kaka pa ya bato oyo tozo ba téléspectateur ba numéro za affiché ndeko Ndombele za na plateau émission en direct soko tindi mutuna ba numéro za affiché ndeko Ndombele ko na bino boko zwa libako la nation nzela radio bino ba auditeur boko benga biso na 082 319 22 25 082 319 22 25 topé na 089 73 29 974 089 73 29 974 ndeko Ndombele toko senga nanu bandeko na biso na régie boza après bo balancer les biso nanu ba mateya ba masolo Fumukusu azalaki nango mokolo le 12 liboso ya bandeko ebele o bazala kati ya religion africaine soki boza après na régie bo balancer les biso élément mibutuku misato koki pendimela Fumu Kimbangu ala bandeko na biso ya bazana ngambo ndenge nini bango maye bazo loba epa bandimi eza mosusu oyo bango pe bayebi bango moko eza mosusu eza malamu te soki bozwi livre vert l'histoire du kimbangisme na page 14
bakoko selo bango moko balobi ebite naza nango vous allez posa batanga ngo yaka histoire ya balobi histoire dikimbangisme atozo sambisa te kasi tozo solo la pona ko solo ndeko ya yelelo soki akoki koya kotanga batuna oyo ya tata oye lelo mokolo yambo mata zala na pio po miso kosala pasi bobanda kotanga awa on estimait généralement que les missionnaires eux-mêmes, à quelques exceptions, n'identifiaient pas aux opprimés. Ils ne formaient qu'un avec les officiels gouvernements avec lesquels ils étaient en collusion. Les Africains leur reprochaient également prosélytisme, alors que les Congolais vivaient leur religion. Les missionnaires ne voyaient en eux que des peuples primitifs et animistes. Or, les populations bantoues du Congo, régies par un code moral des plus stricts, étaient foncièrement religieuses. Elles étaient monothéistes et croyaient au Dieu tout-puissant, aux Blancs qui leur annonçaient Jésus-Christ. Leur attitude dans l'ensemble était que ce dernier n'était pas le sauveur des Noirs, car leur Dieu, le Nzambien Pungu, n'avait pas besoin d'autres intermédiaires à part les esprits des ancêtres pour dicter ses volontés aussi bien aux vivants qu'aux morts sur lesquels il régnait en maître absolu. Contrairement à ce que pensaient les missionnaires, les amis que nos anciens portaient sur eux, loin d'être des fétiches, ne constituaient qu'un symbole des esprits protecteurs des ancêtres. Ils trouvaient ridicule que les missionnaires leur enseignent la notion de vie éternelle, eux qui, depuis l'aube de l'histoire, connaissaient le concept de Melanzambe ya bamindele elingi koloba bozo matisa bamindele na nzambe na bango bazana na nguya likolo na bino akoko siko tango bango bazo ndimela pe kote ya sango ya Yesu bongo na nzambe ya bamindele pai ya bandimi wana basali malamu to bakwei na mbeba siko buko banani bakomi siko ndenge nini makambo botei bolingi koyebisa ngo bato bandeko na ngai tokenda kosolola na bango apropos na yango balobi ngeta tondimi ke tokoma yango tokoyanola betina lelo matondo mingi tata maboko makasi na ndeko matondo bino baso bolanditi bango balobi mindele bavanda na Yesu na bango na bafamille na siko lelo biso na bango toteyaka ndenge moko sikoyo banani babongoli mateya siko babongoli yango mpona
siko soki balobaki na yo pona entre mateya oyo biso tozoteya na oyo bango moko babombi na buku oyo yango wana mpe biso tozoteya na oyo bango bazoteya na lingomba na bango siko yo moko pona nano wapi oyo okondimela parce que bokomi yango bobombi yango seke boyebi solo yango tozoteya me bobombi yango mpona baintere oyo bino boyebi. Alors ceux qui sont en Mukimbango côté ya maiko ndima babomba bosolo alors matondo mingi Yesu azale pa ya baminde Mukimbango pa ya bayi il était apondé ubiki sina biso ya nguya o bakoboma ete bameki koboma bakoboma ete bande kona ngai Mukimbango tosala makasi bayindo bayeba tosala makasi bayindo bayeba Mukimbango po bandeko na biso ya lingomba oyo biso na bango soki babongwani te ata ndele tokosambaka ingeta tokobanda kaka tolobana po buko eza biso te me bango bato bakomi awa kaka te tokomi na esika oyo siko Mukimbango bandeko na ngai Maya loba na 1921 kilongo etongama yango soko ndimi te me yoka sikoyo maye bango basalaki ntango balingi bazo Mukimbango lokola balakaki ete bango bakonyoka matango molai mpe esengeli balongo bakangi motema banyokwami na bandenge nyonso kasi esengelaki chiffre 3 ekoka Tango 30 ans et coquille. 30 ans et coquille. 30 ans et coquille. Kozanga koye beza diwa. Mukimbango alobi alongi. Si mais 30 ans, tant que 30 ans et coquille. Le 3 octobre 1951, 30 ans. Mukimbango alobi nalongi etumba. Na yindo bosepela. Bosepela nalongi. Ngeta. Balongo te. Tuko nzambe abota mwana na mari. Moi siangani ya Joseph. Est-ce que c'est fraction te? Est-ce que nzambe akondima za lambanda Joseph? Bamsu balobi te pa nkusu. Omone wana eza abomination. Bible mutelobi Marie azalaka fiancée. Ce qui nzambe alingaki bongo falazwa ya avant comme fiancée. Ce que ya Zélie a commis fiancé. Ce que Marie a commis na Zélie, Yanzam. Simanango Matthieu, chapitre 13, verset 52, balobi ki aboti bana pe mususu, Marie na Joseph. Abota bana mususu. Bible mtelobi. Ce que bana wana ya mibali. Bana na bango bakobenga Yesu nani. Tata kulutu. Bana ya basi bakobenga Yesu nani. Noko. Siko nzamba koza noko abaki. Akoza la tata kulutu abaki. Siko mibali bana ya mibali na ya basi wana tangu bakobala basi na bango na mibali bakobenga Yesu nani. Semeki. Siko nzamba koza la semeki ya mutu. Bo kanisa tata yo moko za semeki ya nzamba okokufa. Mais qu'est-ce qu'on dit? Mais tu sais, alors que ma campagne est pour la terre. Si on est pas dans le bureau, il y a état civil. Marie a téléminé Joseph, attendu na Yesu na molongo. Batuni siko moi non tata nena no nzambe nzambaya. Bongo bana tata na bango Joseph. Siko nzambe na Joseph batele maboye bambanda. Baboti na moi Simon. Est-ce que c'est normal?
Si vous voulez, vous avez dit que vous avez on a une école pastorale aux Ogang. Son fils unique. Mutukuto yaza mutakoko botata 100 bana. Ata 45 soko lingika. Menzambe avant akokate azuika ka chance kaka moko na mari banda pa bota wana moko tilelo akoko bakisa mibale. Mangote Nzambe alemba na kobota mono ya mibale yemoko kutu pe mutasala kana basi yango mako soki oya komi kisita fabriquer mususu me banda tikala kaka na moko et puis plus grave Maman moko, moi si moko, aboti bana motoba, ba Jacques, ba Joseph, na ba Yesu, ba wanyos. Hein? Makepa munganga, malgré aboti bana mitano motoba, mazaka ka vierge. Le mari va benga ketile no vierge. Bon aussi. Pourquoi bana wana nyosa sobota ba ngala kata virginité ka. Tu vas t'habiller mon coup. Ma cambo à boye. Hein? Et puis, vous n'allez pas voir la tout le monde pour le dire, on a fait du you, n'a pas fait de satana. Et ça passe. Nzambe azanzambe. Tout puissant. Na mokila molimo kuna. Sota kobota la kuna na mokila molimo sika botela biso ba milimo bana na ye ya molimo biso nyasa toza bana na ye bakoma ka mwana mutu te na mokili babota makande mwana mutu potoza la bana ya Nzambe esengeli tobota mabana ya Nzambe mena musuni nde toza bana ya baboti na alors histoire wana toyebi ke eza kaka fabriquer pona nini to sala nini to kende ko ndima siko mutu amuto kende ndimela zane pe mundele hein asa semeki ya bato tout ça ya baba bazo banga botika ko banga oba musubo zo banga ni felo eza kaka dessin ba cheka ka mutu moko azana ba maseke na fourche na moto eza dessin osoko zo banga ngo biso to banga ngote et puis pas ni biso to banga ngote parce que ceux qui va bengi au mosali ya Satan Satan ali felo azalaka na bazabolo na ye bongo siko banani bakokende li felo bato ya Satan to bana Nzambe o basalaka masumu alors ceux qui bana Nzambe basali masumu Nzambe atindaka bango wa epai ya nani kwa sala ni na corriger bango sikoyo tangu Nzambe azotinda bana na ye moko epai ya Satan est-ce que Satan wana za ennemi ya Nzambe ou bien za préfet de discipline ya Nzambe alors ce qui est préfet de discipline c'est que c'est directeur ya prison alors c'est que l'état de directeur ya prison bazalaka banguna to bayokanaka si on dit que Satan va kokanga emila va kokanga une infraction ni oye moko Nzambe mutatinda kabana na yekuna osomona et puis balebi ba kokende pa ya Satan eza bato masumu siko na mokili nani azanga lisumu bato nso bazana masumu c'est que bango nso pe na lola ngo kokende te lifelo kaka mutu ekoyamba ba donc babomaka na bango nzoto pamba ingeta awa na mongo Kongo soki oye soki mutu amemi yo na mongo Kongo
soki eliki ezali le mosusu batiaka mwa eloko moko moke na sani ole soki ayebi soki elobi tokende bakotielo mpe mwa eloko na sani okomona yango oyo ayaki liboso me ndenge eza boye na bino na bayekoli ya Yesu nani Yesu alinga mingi bayekoli siko Yesu amata moyekoli nani boyebi amata soki nanu bayekoli bamati te banda kala wana bongo yo siko elika otiake eko banda kutu ndenge nini yo mutu amona na komona te ayebi ata koyeba te balongo nke ovandi no mpe bozoboma mpe nzoto unaku balongo nke tala masolo wana eza kaka lokola mwana mwasi moko bazotia ye litoi bazobisa ye petite omundenge omona ngakina ngasa na mikili omundenge nazobomwana boye peti wango memo na mikili bapara nonde baoloba wana nakosukisa bango do mokolo yango petite voile ngamona oyo ya boye yo tejo ya omoni na ngonga yango peti somo donc obima boye ba voile 10 mètres siko ekoti na mutu ntango kobanda kodenda mira yes alors nga moko ya Janos nasimbio na loboko wana tokodenda na sa motema nazoloba bapara bosuki monoko pamba wana siko petite akomi bongo amoni mpenza tala ndenge tokobina na ya Janos tala ndenge tokokende na ya Janos ngaye siko ntango akoya na ndako bapara babitika kolanda eskrona bozila ya Janos akolakisa bino mokolo yango voile ya 10 mètres omonela yango wana masolo pamba litoi ekufi ozokutu kombo bazotyalo litoi lobi ntango madindika koya boye pa oyoki kaka masolo echange bo petite est ce que toyokanaki ndenge wana si yo moko bandaka koya apetite ezanga ekutu nde naza boye est ce que na pale kutu nazalaka nango mekelebisaki ngai ke tokokende poto olobaki nanga tokomata avion tokovanda kiti moko kiti wana eza bateknike bazwilaka banzembe te somona tala bayino mokili bazali mokili ya makanisi basaleli bango baangelo baza na mapapu eske angelo po atambola fo aza na mapapu ata bino moko angelo aza molimo yango wana bakosi ke babundaka na likolo satana kwei na se soki mpe bakataka ye mapapu toyebi te akoma wana se nzambe kutu alobi bato mokili bobebi na bino lokola ye seke nga kutu nzambe na biki kutala na makambo ya boye mpe na histoire bato mpe bazondimake bitumba ezalaka na likolo mokili ya baye badongoke alors bato nyonso bateyaka sango ya Yesu bakosamba epai ya tatamo parce que baza babuki lokuta na bandeko na biso ya lingomba wana yango wana eza makasi toyeba biso banso mfumuki mbango moto azososolisa biso makambo mpo ndenge toza boye biso lifelo toyebi yango tozonyokwama lifelo yango esika toza konyokwama kolala pasi makambo nyonso pasi bango mpe ntango bazalaka na pasi wana lere balukaka bokonzi na bango mobikisi na bango ntango ateyaka bango alobaka na bango lere père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que son règne euta kuna esala nini biso mpe euta kuna esala nini biso tokokende lola te paradiso awa kaka moni mpe na paradiso yango biloko nyonso ezala na paradiso si ebima na yango
banana, pomme, malala, c'est dima. Tokende ko luka ngo kuna te, tokolia kaka malala tozo bomba bambuma tokolona. Soki toloni bambuma malala pomme to tondi sika kama pele na biso pa. Est-ce que toko benga ngo jardin d'Éden te? Avant ba benga jardin d'Éden, il faut aller dans livre ba témoin de Jéhovah. Solo nde obiki po olongwe na kati ya bozo bayindo fo balongwa na bozoba ya mindele lokuta bino mindele oh bino mindele oh Mokanda ya Nzambe Adamu ye na Eva oh bino mindele bandeko bo réagir ba téléspectateurs ba numéro affiché bino bo auditeur bo soki bo lingo komela so to benga monsieur en direct benga na 082 319 22 25 topé na 089 73 29 974 ndeko ndobele fukusu iloko yo nyoso oyo eza pona nini olongola kaka moyindo alongola somo ya christianisme atia christianisme na musika na ye tone ko eza na ndeko moko na émission ya semaine passée osalino atindelenga message atangelenga kombo ya sango moko besoki Jean-Marie Vanel alobaki na kati ya message no nabi ndeko wana solo na ba de l'église ki mangisa bisa donc soki bayindo bayebi fumu bango te bayindo bango ekomika te esengeli bazala na propre livre sacré na bango parce que yango eza mission fumu kuzo sala ke na tina ete alokela biso livre sacré to tia bible mopandi to biblia eza nango makambo oyo eza ya solo kasi ba mindele ne mutu bayiko kosa biso esengeli to loka bien version ya solo ya biblia oyo biso ndoko kosalela walobe pe na biblia tata biblia ekokeza la version ya solo soko pe ya solo te to jwa yango na ino to kanga yango na mkutu ezonga c'est-à-dire nzamba zala na ino importe te bakoki ba importe le bino sardine bakoki ba importe le bino soko linzanza soko ya soi-disant tomate soko nini na mona bakoki ba importe nzambe te ba premier missionnaire o bakumbaki biblia yango ba yeyi awa 1482 1491 ba yeyi ba bâtisse roi ne christianisme bandi kotia matambe yawo mais Moïndo balobi l'Afrique est le berceau de l'humanité. Moïndo exista kala. Abraham tango nzale beti bango baje ko ya en Égypte. Neso ngenzi la démontrer ngona mate. Ba ko kuta une dynastie et fanda bakuti pharaon zo ko kambana population na ye. Moïndo wana oya yebaki kotonga moyindo wano ayebaki kofandisa mokili me ba philosophe yonso ya mokili tolobaki yango pe tokolobaka mo mbalomba batangeli wapi ye moko Yesu batanga kabomo ya Yesu banda botami na 12 ans bakati baye ko zongela na 30 pa kufa na 33 ans bongo banda 13 ans te na 29 ans bapeta lisolo te me balobaki José aka otanga ben Égypte oh mene bandeli balobaka zaka mwana na pati zaka memete ndenge nini kaka sima kotanga na Égypte ndai kokoma le lion de la tribu de Juda bango bazaka na balion te lion akande awa nde bayebisaki ye do balunda bazaka na lion te na mboka te baze na lion te tata baza na lion te awa nde bayebisaki ye folongwa ebwele folongwa meme bapesi enseignement akomi lion angangi amoni ke nakomi moto azongi kuna akei kosiamu Biblia et il faut détruire les motos.
yango ba condamné Fumukimbangu asalaki makamusi wa sekwisaki bibembe oyo asalaki oyo prophète moko te na mokili asala bato bazingi maboko etuluku ya bato bafandi babimi observateur po nini mondele aluki transformer lisusu lisolo ya Fumukimbangu ayei kolongola bino mapamboli ya lola nzoka lola ya dessin lifelo ya dessin donc ezalaka nango te na bapasteur batonda mabumu oki motu kolokolo bakotangaka kombo esoko ya lola na lifelo dessin donc badesina lifelo bajwa moindo moko boye aze na mokila ngo soko mpe ya makaku soko ya nyama nini ya molai aze na maseke asimba fourche alatali ngwanda aze kojwa bato abwakaka na moto wana dessin ya lifelo aze na mapapu ya ngembo sika soko bakei kote ya lola wana nde bajwi bato moko mpe okomona ke baze mindele baangelu ya lola baze mindele me baze na mapapu ya bapigeon kuna nde balata barobe ya pembe kuna soko mpungi ekobetaka nayebi te soko mpe mutu ashi baze kobina tala eloko bazalisi bato na motu de génération en génération baze koespere paradis moko imaginaire kuna nde nzalezete bakolia tomata mbuma monene okwa kokoti kuna donc toloba ndeko ndobele démonstration au Fumukusu to kolanda oyo ezali ne bazoloba ke Fumukimbangu interprétaki Bible na façon na ye mais Fumukimbangu ayekolakisa bango lokute ze na Biblia bayoki yango awe pa ya nesongi nzila mokili be na bato misato tango kaya bomi abele batikali bato misato bande ko bo réagir hein surtout na eloko wana Abraham biso doza ba descendant ya Abraham ne Fumukusu a démontré wana bande ko komemisa bango ngambo te ba ko réagir te po bango na ba pasteur na bango ba yebite mwasi oyo kaya kenda ko bala utawa po Biblia ezangi ko pesa biyano yango ngilo embo moko ko yemba kawa mituna na jute na mokili na koluka se na Biblia te fo ba bandela lo yembo mayele pe muta yemba nzembo te akanisa kinda ze mayele omoni bato baze mayele libanda ya christianisme moto ko kozala vraiment mayele libanda ya christianisme mais soko koti na christianisme okomi bolole okomi ebwe ndiko ndomeli ba masolo ba lolo nyoso eza ba skokina nalobi mais est-ce que angelou esprit peut déplacer na posa ya mapapu te alanga nzembo moka yemba ngo angelo azana mapapu mais justement pour ba composer na christianisme Baptiste wana baze mayele na kibomoto baze na makabo tata kelili kona se atikati na bango mais tango baluki ba se referer na Biblia nesika boyauli na bango ekobimaka Biblia tango ezeko ebisa bato nzamba bomaki mokili bato bakotaka na masuwa ya Noé kaka bango de bayaki kozalisa mokili ndeko na ngai tambi bandeko balandi tikanga na kenda te tikpesa ngai ntango bino manaka na bino ezaka kala mingi tokoloba tokomi na suka kokata ngai na ino maloba te pesa ngai ntango pesa ngai ok si tobandi koshite taka sika tobandi koma na suka tango balobi Noé nde azongisi mokili bato oyo bakotaki na masuwa ya Noé bibuelo ekotaki na masuwa ya Noé toloba pe na milona ekotaka na masuwa ya Noé nde ezalisa mokili toyebi te moindo nini azalaka wana na kati ya masuwa ya Noé po baindo babotama soko moindo moko azalaki kuna akobota baindo te falaki baindo ya mobali na ya mwasi bala tobandi kokenda soko balion bazalaki mikolo wana ya mbula lio akufaka nzala po soko lio aliaka matiti te lio soko ale inkasa seka meri mino ale ikisi lio aliaka mosu soko bazwaki de antilope c'est que esika masu ekomaki ba antilope bozala te po moto akopekisa nzala na libumu alio aziete mais soko tokei abombaki bareto ndenge nini na masuwa wana abombaka ba balene ndenge nini ojwa balene ya mwasi na ya mobali masuwa yango esalaka ndenge nini tata nayebi te bato babima na ino koresone na kati ya buku wana ya christianisme yango Fumukimbangu yaka kodenonse aka koyebisa bato lokutese babiloko oyo bato bazali kotanga me bazali kotiaka te toki yango epai na songi ya nzira Jacob abundi na Nzambe salinga malili ndiko epi Nzambe abeti Jacob bakuebi Jacob baboya kotika Nzambe yango Fumukusu ba makambo azokango wala mais kasi il a interprété la Bible de sa façon et c'est na kati ya Biblia te bakoma yango likolo la lutte de Jacob et de Dieu
Moussa Mounana Nzambe. Mais l'ité à Jacob. Parce que bon réagir, hein. Bon son avis sauf vraiment. Jacob est l'ité avec Dieu. Ma bundi boutou mon bimba nzamba komi kobanga. Tongweta na bakuta ye. Malgré ma coupe balobi, Jacob a kendai kokufa na kote moko bukana. Moko la bitumba la. Wana Nzambe mutaso beti. Wana Nzamba beti Jacob ma kofi bebotu pratika. Jacob a boy kotika. Nzamba komi ko bondela ye. Alobi tika ngai bato ba komona ngai. Jacob alobi na kotika ote soko pambolinga te. Nde sika swa disaswa kombo ya Israël. Comme yo ko wana na bitumba wana ya ye na Nzambe. C'est biblique. C'est biblique. Yango wana ne songanzila lokwa ba yei bongo kokoba misala 1921. Lobi il a interprété la Bible de sa façon. Ala kisi bato basimba kamokanda yango batia gangwezwa solali ya mashasamba me ba yebite makambo nini ese. Yango mondelo ya kumba Biblia ye moko apesa yango mokongo. Ayebeze ba lokuta basangisi na lombango po ba ya ko exploiter Afrique. Ah, et puis qu'il y a salué le couteau, les téléspectateurs, vraiment, maintenant, on a vu nous sur les autres, calamite, tous les autres, puis nous, les téléspectateurs, les numéros affichés, tu vois, que héros n'a banda pour vraiment Miami, tu vois, qui t'es, nous avons une émission, objectif émission, les wana, auditeur, numéro, au bout de pour nous, on a mis tant à tu peux appeler la minute, ça dit 082 319 22 25, 082 319 22 25, tu peux na 089 73 29 974, et monsieur ça, André, on a enregistré pour ça, après, pour balancer le deuxième élément, et pas au Fumokusu, à Kotaki, na Isika, Masoué, au Beta, du solo, la Fumukimba, on peut faire des choses au Kabouane. Toza na mobikisi ya nguya. Vraiment sur le bas, ekokokisa makaka. Kumukimbangu bandeko nanga tosala makasi. Makasi toteya bandeko na biso bayendo. Bayeba monena kumukimbangu. Kumukimbangu le 11. Le 11. Yango nanu le 3 tanga lobi boloko na bango esili esengelaki abima na boloko po boloko esili nde bongo ametiaki maladi ntango ameti maladi nde sikoyo bamemi bango babimisi bango na boloko bakei na hôpital atiki boloko kumukimbangu akufela to azongela na boloko te mais azongela na hôpital etango akomi na hôpital kumukimbangu akufa te azonga kozonga le 11 kuna mindele basango sere doxy ntango bayoki ke kumukimbangu azotungisama lokola bayebaki aza mutu ya ndenge bayaki mpona baya kopesa ye batisimo babatisa kumukimbangu po 30 ans nyonso ya nyokomi mpona biso bayinde ekende mai me kumukimbangu atali bango nano boye bino boza pena basali ya nzambe bino boye mpona bobatisa ngai boye naza na mituna kotuna bino soki boyanoli mituna wana nde nandimi ke boza basali ya nzambe sino te boza kaka baaventurier moko boye baimposter otuna boyebisa ngai mokolo nini ngai na kozonga epa tata na ngai mpo ngai nayebi mokolo yango na ngonga boyebisa ngai mobikisi oyo alobaka akowumela na minioko sikoyo alobi ayebi mokolo na ngonga oyo ye akozonga ayebisi yango mindele ya katolike basango katolike bandeko na biso mpe bayebi yango ke kumukimbangu aboyaka batisimu ya yesu po oyo wana ya ngombelu tete ezalaki ekoteli
Mais tango batelemi po bateya sango lobi ko bayindo bazalaka susu mu Kristo te. Ingeta bazalaki sikoyo mobikisi ya bayindo. Siko mindele te balingi bakuzongisa ye na tango ya ebandeli eboma mibutuku misato lobi na sina bimaki na boloko bayindo basi bazwi mobikisi na ngai oyo mfumukimbangu ngai yanga te mfumukimbangu nazoba na ngai ya mfumukimbangu. Palongoke le 11 quand mindele na soni wana bakoki koyanola te bakei mfumukimbangu avandi na bamapinga mibale premier sergent Enzambi na Malengo premier classe Malengo bavandi ayebisi bango bana na ngai lobi ngana kozonga lobi na 15h lobi na 15h batalani nana est-ce que si ezala mutalo banangonga botobotala moko wana ye kolala na ndako lobi tongo etani le 12 octobre le 12 octobre muna kilumbu kikumi ezote kingonda kumi muna mvula funda kama vama kumatano mosi le 12 octobre 1951 Mfumukimbangu avandi ayebisi asoda baza kokengela ye alobi busambelaka makasi metango na ngai ya kokende ekoki bazotala montre abendi bacoussin mibale moko na droite moko na gauche bikonga ezopusana ayebi epai ya kokende asi alongi etumba ya lobiko ya bayindo mibutuku misato alingi azonga na ye ngonga ya kozonga ekoki alingi akende epai ya tata mpo akende kolobela biso sikoyo ya bayindo soki bazoniokama mpo bazangi ele ya politike mobikisi wana nano azongi te malingi azonga eza kofinga te me bototala bakalite oyo ya biso alobi lobi azokende me oyo ya bango alobi mon dieu soki okoki kolongola yango ekende mosika sikoyo oyo ya bango azobanga babengi le tout puissant me oyo ya biso azolobake nzoto ezokende konyokwama baloba ye wana faible te foti na yo moko oyebi teke oyo ayo nde le tout puissant oyo kuna ntango amoni te ezoya eli lemasa bakatana otiki ngai mpona me oyo ya biso azoloba tata alobi bandeko na ngai ndenge naza bolobi na 15h epi 15h yango ezoya abendi kuse nani sika kwenda kutala na makambo boye eske mboko azokende ya pasi to ya bisengo amoni nkembo amoni bisengo ke alongi etumba oyo yatutelaki tolo monosingenda monakula ndombe vanza monosingenda vanza bameni zimbu swakwa rezobeta Mfumukimbangu abendi poussin ebuka sabuku mbutatu abeti boyembala misato abendi pema akeina epai ya tatamo balokete bakoko lokumu na Mfumukimbangu
bilaka ya mfumu Kimbangu na 1921 nzoto na ngai ekonyokoma ntango mo bakoluka kokanga solo kasi bakokoka yango ti mibutuku misato ekokaki mpe bakokaki yango kokanga bakokaki mpe koboma bango ti bango moko badingaki bazongi epai ya tatamo epai ya tatamo biso bana mfumu Kimbangu ozala na est, ozala na west, ozala na nord, ozala na sud, ozala na centre, ozala na wat. Yango wana biso bana mfumu Kimbangu tokumba sango yo mokilimo. Mindele basalela mfumu Kimbangu makita ya motindo na motindo bakoka bango. Bango balobaki te kino bayindo bakobi. Ekana mafongo meno bwe makadila ya yewe. Ah, ndeko ndomele telefone bandeko botine na biso ba mituna nyeso bandeko bazotuna ndeko ndomele tuzoshite na suka émission biloko wa lobika TV Zangonga radio Zangonga to promettre bandeko chaque lundi na 22h puis chaque vendredi na ya 11h wana na télévision na radio chaque mercredi na 21h puis chaque vendredi na 22h au fréquence ali 89.0 ndeko ndomele tuzoshite na suka émission na biso nini ebele bandeko balandaki biso na émission mokolo molelo na eteni ya radio pe na TV baza ebele na ngonga oyo bokabisa ya bango oyo bayebaki te kolandela message ya suka maloba ya suka ofumukusa uti koloba kolandela élément oyo touti kobalansele batelespectateur mpe na baauditeur mpe ekozala liloba ya suka oyo kokambola biso mpo na émission mokolo molelo tobandi mpo koleki semaine oyo kolanda tokokoba lisusu masolo na biso maloba mpe na mondeko ntombe matondo ndeko na ngai tambi na bandeko balandi
nzete yonso eliaka be na mosisa na yango bokasi ya baindo ezali fumuki mbango soko banation ya occident ya europe ya amérique bezali banation forte mpo bazali korespecte baprincipe ya kozala na bango bato yonso na mokili bakosambelaka be banzambe ya bakoko na bango bato basambelaka nzambe ya jeune baza te wana tosimba yango bato yonso bakosambelaka be mokolo to ndelo yetika bankoko ya bango yango ezali kosala bokasi na bango kaka yo moindo bayeli yo islam oembrasse bayeli yo christianisme oembrasse bayeli yo bouddhisme oembrasse kasi ezalaki na motuna to ezali na motuna oyo biso yonso tomitunaka yambo christianisme ekotawa bankoko na biso basambelaka nzambe to te nzambe azalaka to te eske bakoki bakumbela bato nzambe te me botala ntango christianisme yei ekumbi na culture ekumbi na éducation ekumbi na kozala na yango lelo éducation ya bato ekomi na nkota moko pozala moto ya mayele po ba reconnaître yo ze mayele faut ba koloba français unité de mesure et intelligence ekomi le français diplôme ekomi titre oyo esukisi tina ya moto to bosani bilembo e bato bakobota makana na mokili yoso wana po to pesi mokongo na bofumu kimbango oyo lekaki lobi soko yo zalaki te soko yo kakite esika olandi ngai lelo ndeko ndombele botale nalobi fumuki mbango ndeli siko ya baini tango tata keli likolo na c'est Dieu le créateur akaniselaki bana Israël atindeli bango Emmanuel potango bino bolobaka soko Jesus Christos colonie romaine nde imposa na mokili akaniseli bango Emmanuel akaniseli kuna ba epai ya barabe soko Mohamed akanisi kuna Buddha epai na biso bayindo peto tikala ki mpamba te bakanisela ki biso fumu kimbango asikola bayindo nasilisa yo moto landi lelo mituna kaka soko Jésus na bomo ina ye ayebaka yo moyindo te ayebaka bankota na yo te tango belelaka Yesu na Swahili na Lingala na Kikongo na Chiruba ezaka okwa makelera manzanza na matoi ya Yesu akotika la koyako ya nola ote akotika koyako ya nola ote ndeko ndombele bandeko to promettre bino semaine prochaine to continuer vraiment na kasa makambo oyo otika la kana ba manaka na biso chaque lundi émission ba inde to telema na 22h na chaque vendredi na 11h na TV na radio tozali chaque mercredi na 21h puis chaque vendredi na 22h donc émission de bolani na TV bolani on peut sur na radio na mercredi na 21h puis vendredi na 22h on a la radio ça dit fréquence à 89.0 tata mama utala na tata makambo aye nengo oyo mokili yebate batu bazuli inspiration ndenge na ndenge kasi botala papa oyo makambo aye nengo azoluka mbongo azoluka koyeba azoluka kopengwisa bato baya nzambe toma ya ye na yango eza nde lobiko ya bato soki sango ya mondele azo reproche bandeko eglise kimangiste tanke bokoyeba fumuki mbangu te bayindo bakoyi kobika te biso ezokazaka soki budget ya mboka elongo na 5 milliards akomi 10 milliards 20 milliards nde bayindo babiki Père Lobana Bango, vous venez nous apprendre le christianisme mais c'est nous qui vous l'avons apporté. L'émission ça a démontré démontré même les Nigériens les lots un budget à 100 milliards mais dans la condition de vie et mais quand interpeller biso makambo papa ou aye na ngo famu parce que mtana pas na ngo la papa boso mono Jacob abunda na nzambe na yo ke molelo akaye na belle boki ba masolo na so ndeko botika la ka brancher to ko ba masolo na biso moto alinga kota na contact ne biso ba inde to telema robien nga na 082 319 22 25 to pe na 089 73 29 974 et biso ba inde to telema semaine prochaine to kozala pe kana ndeko ndomele botale to exploiter ba makambo chaque lundi na 22h chaque vendredi na 11h na télévision na radio chaque mercredi na 21h chaque vendredi na 22h na fréquence 89.0 kimia ya nzambe eko kozala bino to kupe na poso ezali koya